Kembo likolo ose boboto na ye na bato atia bandeko mbote na bandeko nyonso oyo bokolandanga na video oyo. Nzambe azala na bino, nzambe azala na moko na moko. Napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deli na ye kopartage makambo tokopartage na video oyo na bandeko nyonso. Tobondela po ete kolo azala na biso na kombo na bino misato ya bule. Tata mwana molimo santo ko na bomoi ko na bikama papa to pambolio to kumisio to netolio zwa lokumu lelo lobi pe libere na libelo za nzambe okotikala nzambe mosusu lokola yo azala te papa to pamboli monene o papa na nyonso zosala kati na bomoi na biso kolo to lobi zwa na lokumu sanjolama mokonzi na nguya nyonso lelo lobi pe libere na libela oza nzambe okotikala nzambe na lola na seti na sama bele bobele yo mosusu te oyo akokani lokola yo nde nzambe na biso na betelaka otolo papa talanga mwana na fandi devant caméra kolo pona kosala video oko partager na bandeko nyonso bakolandanga molimo santu zala nanga papa kimbangu zala nanga pona o nga na ko partager awa bana na bayoka yango pe batia yango na misala yo nde loba po ete bana na bayoka na komba tata mwana pe ya molimo santu tobonde tolobi amen. Bandeko na ngai mama Deli na pesi bino mbote babonane na bino bato nyonso o bokolanda nga bamisu boko pourquoi mama Deli toza na avril azopesa bato babonane biso toza biso bana bilembo toyebi ke oyo eza vraiment mwa ya sika tobandi mwa ya sika kati na bonzambe pe kaka nzambe aza na biso nzambe akotika biso te toutai kosala ba jeune na biso ba jeune de prière toutai kosala yango nzambe amona mutu nyonso oyo asalaki jeune elongo na biso ata soko jenaki te obondelaki elongo na biso nzambe amona yo nzambe amona ata soko obondelaki elongo na biso te me otiaki mai na porte nzambe amona yo nga mama Deli ntango nyonso nazoloba kaka ke nzambe mona ndeko nyonso oyo atie mai na porte na ye libondeli na nga ekomi bongo mutu nyonso atie mai na porte na ye papa mona ye likambo nyonso oyo ya koloba na mai wana ekokisama esalama bongo na bomoi ya bato nyonso oyo batie ba mai wana. Nzambe aza malamu, nzambe aza bolingo, nzambe alingi biso mingi bandeko na ngai eza maseki te makambo o biso touti kosala so bato mosusu bokanisa yango eza bavanti te nazosadrese na bandeko nyonso o botiaki bamai na bino na baporte bandeko nyonso o botiaki bamai na bino na baporte nzambe azala na bino omoni soki ozozwa eloko wana na valeur ekoma pe na valeur soki yo moko ozwi na valeur te ekozala pe na valeur te soki yo moko omoni ke eloko oyo eza important ekomaka pe important na miso ya nzambe soki yo moko omoni ke eza na oka bongo totiaki na porte na ocomprendre eloko te omona pe okocomprendre eloko te. Nga mama Deli na saisu video opona matisa bino kondima pona matisa bino kondima mambo ya nzambe etali kondima eza na kondima soko oza na kondima te eza pasi foza na kondima ya makambo oyo nyonso oyo tozosala situ ya bamai oyo ekosunga biso lelo lobi ekosunga biso vraiment toza awa ndeka tozoloba ke mokili ezoningana makambo ebele bamaladi bamikakatano ndenge na ndenge bamai wana ekosunga biso ndeko nyonso oyo otiaki mai na yo eza bien ozwi mai wana biso bao totiaki pe na bamai ya kosukola en tout cas tosukoli yango tomoni mpenza nzoto pepele mpenza ondire vraiment kilo moko boye elongwe nzambe azwa lokumu mpona yango. Soko oza maladi mai na oyo otiaki bondelaka tongo pokwa mela kaka yango oyebi bamaladi eza lokola ndenge nakoki koloba napesa ndeti ya exemple ka yanga nzambe napesa ka ndeti ya exemple na nga nazalaka mo batension eninganaka komate batension eninganaka
naza ndeni nzambe nanga mpe nabimisa kaka ete problème te eza yango problème te tolobaka naza ndeni nazosala ndeni na mai na nga mapamboli bato mpe oyo boa na problème ya tension oyo bomatamata batension bocomprendre te pourquoi tension ezomata ngai moko bomoni na vie il faut tozalaka mpe mayele tosalaka baexamen de conscience na vie na biso salaka examen de conscience pourquoi tension ezomata ngai naza na souci te na akuti na esengo na boyeboyeboyo ok otali sikoyo ngai nayebi deja question na le likabo ya mungwa na mibomi donc wana permet nalinga likabo ya mungwa muna sina yango mwaka na sina papa na le yango me malere nango lere eyelanga nakosala une semaine tension likolo ya bajete likolo oyo likolo mpenza okose etrouve mpe na hôpital kaka oliaki likabo ya mungwa kaka bilengi moko ya temps mokie kaka olie likabo ya mungwa me ekokuta ota mosusu 2 semaines tension likolo mpe omeli mpe lere wana tosimba ye mo bakisi mpe donc il faut kaka kisi il faut ota mosusu mpe kisi yango ekoyoka te mpo otumboli yango ndeko na nga atali ozomela mai ya mapamboli oyebi ke nazala problème ya cycle eza te ko lokwa na mai ya mapamboli ezosunga nga na cycle namela nalia na nga sukali nde elingi te nzoto no ezolinga sukali te kolia sukali te mai ya mapamboli ezosunga yo mpo ozala bien ozokomprendre eloko mpo maladi mosusu oyo babwakeli na bango oyo eza problème te so ozalaka na bacycle babwakela o to tension babwakela o omela mai ya mapamboli omona yo moko okomi bien ifo nalia na nga bacycle namelia na nga bamungwa mais moko oyo oyebi ke ndeti nga nayebi ke tension oyo emataka nga eza banguna mpe babwakelaka nga tension mpo bayebi point faible na nga bayebi point faible na nga eza tension yango babwakelaka nga tension ozomona siko so babwakeli nga tension na mai ya mapamboli ka papa ntongo pokwa esila na nta mosusu mbala moko kaka omina esili mais soki yo moko oluki yango na nga mona luki yango na likabu naliaki momwa mai ya mapamboli mpe esimba te il faut mpenza donc ozala mpenza ozwi temps na yo mpenza kimia ozomela mai ebele boye ti okitisa tension wana ozomona siko na remakaki moko mosusu nalamuka nazala na nga très bien nalamuka boye na bve bazwi eni na nazwi mai nameli mai ebele mai namelaki ezali cristalline kandele nameli mai na sentime bamo papa signe ya tension ngabi kande nameli mai boye tension likambo nini na ombamo ngabi mai oyo likambi nde naye kotala ngabi mai oyo nde matinga tension kona te bima tension likolo ngabi kande nameli mai boye nayoki mabe nde nakoti na internet nasali mwa recherche mai ese ekomatisa moto tension oui mai ekomatisa moto tension mpo mai wana eza na sodium moni sodium so otali awa na banini oyo sodium biso atolobaa nyonso biso atolobaa nyonso ezaka mpona kaka tosungana kaka ozomona na nino obabenga nini eloko table de matière jiko table de matière babenga yango nde basaleli naomona te yango awa bomona awa bakoma bicarbonate bakoma sodium potassium magnesium bakoma leyo omataka tension emataka yo oyebi ke tension emataka nga fo talaka mai nini oyo komela ndeko na nga talaka mai nini oyo obanda komela mai na yo eza na sodium mokie sodium eza mungwa nzoka na betaki na internet pourquoi tension ezomatanga na mpona nde okomprete yo tension problème ni na longo na oyo babwakela nga ya normal ko tension kaka likolo nzoka bamai na biso mpe tomelaka nzambe asali ngolu na découvrir mpendaki ete fo koluka mai oyo eza na sodium moke okesomba mai luka mai oyo sodium nango eza moke bandeko na nga ndeti oyo sodium nango eza 0% so botali awa komba mai kumaye yango eza ma bien goûter eya na goûter mais so na ebandele na bandi yango sika ezali vraiment na goûter ezalaki goûter ata moke komesana kaka nde na oyoka ngo mungwa nga bime batieke eza na mungwa te mpo sodium eza mungwa mais cristalline eza na 16% ya sodium mosusu na somba mpe wana ezalaki 3% mpe sava 2% sava oyo naye komona mpe ya 0% nde nakomi komela oyo osentiri nzoto bien vraiment bato attention
conseil soki tension no ekitaka ozalaka na hypo il faut mela mai oyo ezalaka na sodium ebele eza na bamai mosusu eza na ba 50 quelque sodium il faut omela wana omela oyo eza na sodium do bamai mpe ekontaka nga vraiment namoni mpema na kibomoto boye nazwi solution ya tension par rapport ya mai mpe donc vraiment faut kotala likambo yango bien ndeko na nga tension ezotungisa mai nini yo omelaka eza na combien de sodium tamsu yango mutu ezobomaka yo bon yango na naloba ke mai ya mapamboli toza na mai ya mapamboli ndeti nga ndeti exemple ngai te me naloba kaka ke soki obelaka oyebi ke ndeti na diabete naza na tension oyo emataka nga ntongo pokwa mai ya mapamboli na yo otie mokie kaka na kopo obondeli nango nzambe ekoma kisi ya tension ndenge kaka balobaka na biso ke tension omela kisi oyo melaka ngo kaka ti okoyoka bien ndenge moko mpenga na opesa conseil na mai ya mapamboli ndeko na nga ozwi kaka mai ya mapamboli na kondima nyonso otie na kopo na verre te awa nalakisaki bino deja otie na kopo na o obondeli mai ya mapamboli le ozobondela odeklare maloba obi nzambe mai oyo na problème soit ya tension na problème ya diabète ou bien na problème ya cancer na problème boye mai oyo ekoma kisi ya maladi oyo naza nango nazomela yango papa ekende kobikisa nga na kombo na Yesu mpe na nguya na Molimo Santu omeli mai wana na komba tata mwana mpe ya Molimo Santu omeli yango na pokwa lisusu kaka bongo osalaka ki omela nongo kaka so bosani problème te kisi pe to bosanaka mais melaka onka yo moko omona makambo eko changer na nzoto na yo o comprendre te mokolo omini na bato mosusu nzamba kosa na mbala moko bato mosusu après un mois bato mosusu après une semaine bato mosusu bozo dépendre kaka ndenge nzambe ye moko asalelaka mais nga ona opesa eza kaka conseil oza na maladi moko oyebi yango o bamela bakisi chaque jour melaka yango atozomela kisi te oyo aza lokwa kisi na o mai ya mapamboli na oloba ekomi lokwa kisi na yo tongo poko soki sikoyo omoni ke oza na grippe poki oyo osalaka wana oloba mpona maladi ya exemple cancer oyo bakangaki yo nango mais lere omoni ke oza na grippe ozwi mai wana meziri oyo otiaka bakisa mwa moke lisu likolo obakisi yango olobi ke mai oyo naomela eza ekoma kisi na ngai ya cancer oyo bakanganga nango elongola cancer wana epuis ekoma su kisi ya nino ya grippe oyo nazobela kisi ya grippe wana okoomela yango mpona grippe okoomela ka une semaine obi na osala yango ka kiri ya une semaine mpona grippe omela so oza na maladi moko te oyo bakanga nango oza na maladi moko te otungisamaka nango komela mai ya mapamboli te ka bimelila bongo ozomona okoki komela yango ka loba journée oyo yo osalaka gene na yo otie mai no mapamboli obondeli obi nzambe epesanga nzoto makasi epesanga sante malamu epesanga nzoto makasi soki maladi moko eza na nzoto nange ekende kolongola omeli yango mpo oyebi te ke oza na maladi te okomela yango ka une fois par jour ndenge moko na bana mwana aza na ye na maladi te okoki kopesa ye kaka une fois par semaine opesi bana oyebi ke journal oyo na genaka mpona bana na nga mpona famille na nga boyeboye opesi mpe mwana moko na moko mai ameli oyebi ke chaque vendredi na mesa bana na nga mai chaque dimanche so nauti église ou bien chaque dimanche tobondelaka na tie bana ensemble chaque pokwa tobondeli mai ya mapamboli na tie na bakopo na invoquer le sang de Jésus ebatela bana pendant semaine mobimba epesa bana santé malamu et protéger bana contre ba mauvais sort contre mipepa mabe énergie négative opesi bana yo mope omeli nasi bo comprendre mam nazoloba ok nde nini suna na loba osali bongo apa wana lo nini na loba lisusu donc tosalela nde tokomi na combien minutes 14 minutes ok donc tosalela nde wana mai ya mapamboli ekosunga biso makasi nzambe aza na makambo oyo basigne eza ebele bana liboso nzambe alobai mpona bana liboso na bana liboso
nga na mabondeli na nga pe na obondela nzambe mona bana liboso nyonso surtout ba oba omela mai ya mapamboli soko oza na blocage moko santa ke blocage ezali koteta mosu libala mpenza blocage makasi libala ezoya te donc ile ozozwa mai ya mapamboli wana obondeli nango yo moko fo décider obina banda komela swati chaque poko avana lala chaque poko avana lala na banda omela mai ya mapamboli osisa priere no ya pokwa otie mai ya mapamboli na verre moke po tosalela yango ntina vrille oyo ezoya surtout soki otiaki noka moke fo mela mpe ka moke ozomona ezodépendre mesure ya mai oyo oza nango na ndako na oyo ya mapamboli po kosangisa yango na mai mosusu te kosangisa yango te ko nazwa mai ya pompe nasangisa kosangisa yango te donc ozwi ka moke obondeli nango obi nzambe mai oyo nazomela papa eza mai ya mapamboli nazomela yango soki eza na blocage moko kati na nga oyo babloke ngai mpo nafanda na libala te nazwa libala kimia te nzambe nga naomela mai oyo makila ya mwana Yesu Masiya ekota kati na mai oyo namela yango ekende kodebloke libala na ngai o problème akobota soki oza na problème akobota oluka mabota ozobondela nango chaque tongo pokwa omelaka yango binzambe ekoma kisi ekende kosukola batrompe matrice makambo nyonso baouvert epesanga mabota na kombo na Yesu mpe na nguya na o papa kimbangu sala loboko na o esembolama likolo na mai oyo soki mabota na nge eza kokangama eza bato mabe bakangaki yango nga nazomela yango bato wana basutuka bamona ngaka na koma na zemi ezala bato bofo kodeklare maloba bongo doki maloba eza na nguya bandeko na mfo todeklaraka maloba na maika ya mapamboli wana soki problème moko ezali ba mari de nuit olala komona aka ba mari de nuit yo soko ozobondela pe mutu na mutu oza na situation kondi mutu na mutu oza na problème na yo moko oyebi situation na yo bitumba na yo mutu na mutu oyebi yango otie mai ya mapamboli na yo wana obondeli obi nzambe nga na omela mai oyo ekoma makila na mwana oyo Yesu Masiya nde nazomela yango boye nzoto na nge ekoma courant bato bayaka bamari de nuit bayaka koabize na nga bakoka te naomela mai oyo bakoka ngai te ekomisa nga courant obonde na mai wana ozwi pe ata moke obwaki na nzoto na oboye papa obwaki pe ka na nzoto na oboye nazala protégé na kombo na Yesu Masiya mai oyo eza makila na Yesu Masiya nazobwaka na nzoto na nga mutu moko te akoka koya kosimba ata linzaka na nga nde na olala boye ozomona donc ndenge kaka yo moko okosalela na mai ya mapamboli ndenge ekosalamela yo nzambe aza malamu mingi aza bolingo yango kana ngai na esike mpona mai ya mapamboli tokotia lisusu baoyo batie te désolé mpona bino bozela ti le 6 avril oyo ezoya baoyo batiaki te bozela ti le 6 avril oyo ezoya bongo tokotia elongo na bino lisusu baoyo totiaki biso toza beni toza beni mpo toza na mai oyo eza beni ozomona toza na mai oyo bapambola mai oyo euti na lola donc ndenge nzambe atalisaki papa Didier ke mutu moko amoni papa moko akiti na sous-sol afongoli nini moko boye wana liaka afongoli yango aleba tio moko ye mike bele ebandi mai ebandi komata ke tokomprenaki ke eza bamai na biso oyo euti na lola nzambe mutu apesi biso yango vraiment en tout cas bandeko mosusu boya oloba baoyo bakomi na problème ya mutu eza problème ya mutu te eza nde bonzambe nde tokomi mpe na bonzambe ya solosolo bakoko na biso akala bazalaki nango yango biso leo tokomi nango ozomona donc nzambe asunga moko na moko atiaki mai wana nga na na témoignage oyo nayi napesa bino awa vraiment mosu nafandi na okanisa te eza makasi témoignage oyo eya makasi témoignage oyo nde nayebisi bino nakendaki na magasin kosomba mai ndeti ndenge todeménageaki bamai na biso oyo totiaki baprovision ma eza na kati ya ndako te totiaki oyo na borse moko tozwaki totiaki bamai kuna tokendaka kozwazwa mwa biloko ndambu toyaka nango totika biloko mosusu na borse wana baprovision babiloko ebe totikaki kuna bamai siko na ndako jour fai totia mai nazalaki na mai te esengaki nabima nakende na magasin kosomba mai le nabimaki un peu retard nake na magasin
na sombi mai nazwi ba mai oyo 4 paquets oyo nde nazwaki yango 6 donc 4 donc 6 x 4 donc natiaki na chariot oyo monene wana oyo tomemaka na ba magasin nde après na mokuse naye kotala boye air epusanaki nga na non soki nazwi mai oyo nazalaki na posa tosala prière na 21h nga alobi nzambe na ngai yele na bime na magasin na air epusanaki nde toza boye seke air epusani su makasi donc esali mabe makasi soki na calculer air nazonga ndako ba 21h30 donc prière à 21h torata yango vraiment nzambe na nga prière 21h torataki mbamole na ye na guichet na ye kokuta na ba guichet nyonso bato bazalaki ebele bandeko na nga bato bazalaki vraiment ebele le na ye na guichet nde après nabika nzambe na nga esali boye sikoyo prière ya 21h tosala yango te tosalaka ya 20 mpo esalaki swati natika biloko wana nazonga mbangu na ndako natika nasomba biloko te nazonga mbangu na ndako mpo wana nakoka kokoma na nga na ba 21h moins mpo na kokota na prière ya 21h mais esalaki ke soki natiki yango na ozala na mai te tozala na mai ya otia na porte te donc ezalaki vraiment équation monene mpo na ngai kaka ke il faut nazwa mpe kaka mai wana bandeko na nga natelemaka na molongo boye namona jeune garçon moko ya kitoko donc ya kitoko ya mwindu kitoko otali jeune garçon osepeli so olobi opesi age ba 22 ans ba 20 ans ba 23 mais azali mpe bao bazala mbinga te o bazala mpe mbinga te wana donc non mpo na ye kitoko osepeli na ye aye wana tuninga bi madame na oko ede ngai na abi na nga madame ayimba modoki oyebi na ye koremake so okute na ange mpo mombala nazalaki ange bandeko na nga bazala kaka bupupu baza kaka presse adong likambo ayeli kaka sala noki nayebisi bino mwana mobali wana azalaki kabwa ye madame okoyede nga opesa nga mbongo nga nasombela yo na carte nga nasombela biloko no nafutelo na carte oyebi elekela nga mpo bato bazalaki na babiloko ebele na bashario na bango bazalaki ye soki azalaki na besoin ya mbongo alingi kopropose kutu motu aza na chariot ya biloko ebele kotonda me nga na chariot na nge ezalaki kaka bamai 4 paquet mage etondaki me eza nango bamai azomonaka emai nasombai na mafuta na nga mbila mafuta kopakola na elongi nzambe aloba na nga napakola mafuta mbila na nzoto napakolaka mafuta mbila nzambe aloba na nga napakolaka mafuta mbila yango mpe nakoma kopakola mafuta mbila en tout cas esalinga ça va quand même ça va pas mal vraiment ça va mafuta mbila na nga na lobai pe nasomba mafuta mbila nango napakolaka na tia wana nde après nasomba mafuta mbila nasomba na ba huile d'olive mpona kotiaka na baporte wana bandeko na ngai mwa mbali wana ayepa na nga abi na nga nde nayebisi bino nde après le toke tozokende mbamoko nga natali ye nanu boye mbamwa lobi na nga leka natali ye boye natelemika natali ye nayoki mamba lobi me natali ye na répondre eloko te natali ye ka boye na kati na nga nabi aninga aisiko okenga to asani mbamwa répondre nga alobi na nga madame ekosunga yo mpo obima awa avant obima noki awa mbomo na kati na nabi wi naza mpe na posa na bimaka meme noki awa nde mbamwa biyaka biso na nga na chariot na nga papa azaka boye akei pa awa te non pas ici viens yo na asimbi chariot na liboso azobenda nga na liboso na biso na tozokende papa atali titi toke na mulongo mokuna na suka mulongo wana ba chariot minene ekotaka te ezaka ba chariot ya mike wana o ba nini wana o eza ya nini ya ba machine oyo moko ko futela wana oyo moko ko tia o scanner o futi deux personnes bazaki wana na kamwaki partout bato ebele mais place na bato mibale ka bato bazaki te ondire nzambe asalaki ke bato bakota place wana te nzambe na biso azali mutu akoso te nzambe kimbangu aza nzambe po asalaka oyo tolobaka ke nzambe afungolaka porte esika porte ya te donc tala bato na baguichet nyonso wana
mibale wana oyo ezalaka mutu yo moko okosala machine okofuta na machine yo moko mibale ana tala bato plein me moko ya suka na bato baza te nde azotala kati amemi abi awa nde yaka bien viens ici wana pa abeminga pa tokotana na mulunga bi oyo ekota ataza kutu kuna tazobindaka viens abendenga chariot na tokenda bandeko na nga lere sikoyo tozokende na banda akokalkule papa mbongo nazalaki nango na bimisaki mbongo na maboko na nga bandeko na nga nazalaki na 25 €. 10 € moko ya mobimba na ba 5 € misato yango nazalaki nango na saki na nga na bimisi yango natali nga bi me biloko na omwa ndeti eza 25 € te bamai oyo deja eza un peu likolo ekute nga soki combien le nazwi mafuta oyo 10 € mobimba me nazomona ndeti natika huile d'olive moko me après le na raisonna ebongo na nde ye abengi nga ide so eza te mbala moko atie na raisonna mpe na saki na koomona mpe ata mwa bibende mo ekokoka 4 € me na 25 € oyo eske ekokoka mwana mobali wana nga na obenga Ange aza Ange bandeko na mutu akoso te Ange elu mutu akozwa nga na magasin abimisi nga na magasin tie kotika nga na ndako tie kotika nga na ndako bandeko na nazoregrete fai nakangi foto moko nga na okuta nso na Ange nde naozwa mayele boye nakute na ba Ange ebele moko na okuta nso na ba Ange mosusu na okanga bango bafoto naokanga bango bafoto me nasi nzambe abungisanga kaka mayele mpo wana sikoyo ti tobandaki koya azokimisanga mbangu ye liboso nga biyango mombali wana nga sikoyo okenga epui kadi na nga namemaki wana nakomema 4 paquet te kilo nakomema 4 paquet te sans kutu na réfléchir nakenda kozwa 4 paquet lere azo doki nebi nde nakobetela lisolo te nzambe na asunganga lere ye askane biloko wana mbala moko après nayebisi ye tosolola mpenza te asolola mpenza te nzambe seigneur Ange wana azaki Ange bandeko na nga mpo na ye kitoko mwindu wana ko nayebi te soka soki mutu mokili oyo aza na mwindu wana fa sukola na nini mpo aza na mwindu abongo mwindu ya kitoko mwindu ya propre so nayebisi bino mwindu ya propre mwindu wana no namona mwindu ya makasi to tomona basénégalais bamwindu ya makasi wana te mwindu me ya makasi te donc me mwindu wana non osepela na mwindu wana oyebi ke le na nde kotala o garçon ngo nazotala nga garçon kitoko notala doki vraiment nazosepela na ye garçon kitoko akozala ba 22 ans ebobu do nazotala do nayebi te fo ezalaka nzoka azalaki Ange yango na nde kolula ye kabi mwana na ndo obenge mpenza mwana mpo ba 22 ans aza mwana pano mpo na nga abi na obenge mpenza nga nazoloba kati na nga mwana kitoko mwana oyo garçon kitoko mwana kitoko naosepela ne vraiment mpo na ye kitoko alata kitoko akata suki kitoko osepela na ye bandeko na nga nayebisa bino verité nde toye mbala moko biloko na nga esali 34 € et quelque 34 € et quelque funa zongisela ye epuis mwana ngo azosala presse moko nayebi te na moma na ye mutu aza presse tonga muna apresse donc azosala presse moko mwana ngo wana azosala papa na obenge mwana me mwana kapo aza mwana mpo na nga me aza garçon mpenza ba 22 ans akoza mpe ba 25 ans age wana me azalaki ma bao bakola mbinga mpenza makasi te osepela na ye bandeko na nga mwana ngo abandi lere asali aza rap noki azosala mbambo ndeti mutu aza presse ko mbangu asola pe te lere esili wana bimisa karte mo nayebi te namona mpe karte wana te asombeli biloko na karte wana afuti na karte wana alapres nzoko nazalaki su na biloko mosusu na kadi lisusu na utai su na magasin mosusu nasombaki mbala mona bimisi biloko wana atie mai boye misato etondi moko wana ezangi place nga na bie
nzoka nde boye mbamo abendika akadi ongo na comprendre ndeni asalaki pa akotisi mai wana mosusu mpe ekoti 4 paquet lere ekoti na mbamonga na yebisi sikoyo napesa mbongo te sikoyo 34 euro nga bi nzambe na nga leta esali ka 34 euro nasimbi mutu nga bie ngai ye mwana oyo okanisa nasali yango na nko napesa ye mbongo ekoka te fale alongola nga bifale kutu kolongola nani abandaka koyebise boye mbamo ide moko ezwingo ndiye na kati na ngai yebi te nabimisa na mbongo nalakisa ye naloba neke mbongo eza akokoka te nabimisa 25 euro naza nango nabimisa na 4 euro ya bibende mpona yebise ke naza na posa tolongola eloko moko tobenga ata baassistance wana mpo bayaka koasiste baya mpo tolongola te eloko moko bandeko na nga nabimisa boye mbongo oyo ezalaki kaka tout à l'heure pas même 10 minutes nazalaki na 25 euro na saki na nga natala boye na fongoli mbongo yango ekomi 35 euro 35 euro 10 euro ebakisami nga likolo wana nayebi euti wapi te mbongo mpe ana nasimbaki mpenza mbongo namekaka na oyo nasimbe mpe mbongo boye totia ndeti oyo mbongo natimbe pe mbongo boye na konte pe 10 euro moko na ba 5 euro 5 euro misatu nazalaki nango nazongo mpe na tiango boye natie na saki na ngai le sikoyo ekomi mpona kopesa mwa mbala yango mbongo mpo naye nabimisa mpo nayebisa ye ke tozongisa mafuta moko huile d'olive moko tozongisa yango mpo mbongo ekokoka te nata bibende oyo naza nango mpo nayebi ke bibende ana ekoka 10 euro te wana esali 34 euro ekelke bandeko na ngai na bimisa mbongo oyo nagumbaki boye 25 euro na bimisi boye na konte boye ba 5 euro ekomi ebele esali 35 euro neti mbongo presque oye asombeli nga biloko afute nga ezalaki 34 euro soki na 70 quelques centimes nakamunga bi mbongo oyo ezalaki elekeli nga mena na short eloko akuta eza eloko ya bien nazuka mbamo napesi nga bi 35 euro yango napesi ye alapres nazali so na besoin chasser mo mpona tia biloko nazali nango nazwi chasser wana aza kaka boyeboye donc rapide moko azoloba te mbamonga nayebisi chasser oyo nana mposa chasser oyo boyeboye mbamoko nayebisi chasser ongo eza gratuit oni ya noa boye mbamo azwi wana tali abesa 10 centime nazwi atie yango wana 10 centime naye nafuta biti tika nafuta na carte 10 centime afuta na carte naye wana 10 centime nde tobi aye wana atinga biloko wana kadi muto nga banda omona aza presse ya kobima ayebisi nga na ede oyo nabimisa o awa nga na biwi to ede nga bimisi nga na liboso ya magasin nde mba moko atuni nga okende nzela nini boye to boye okende nzela nini nga nayebisi ye nga nazokende boye yo kokende nzela nini abi nzela oyo yo kokende yango nga na kokende abi nzela oyo kokende nga na problème te nzela oyo okende yango nga na kokende nde mbamonga na bine boye bandeko na nga kadi wana kilo moko 4 paquet wana ndenge nakoka na ngango te donc nga nazala oblige na bandone moko ale na mema misatu wana malembe naya nango ntina ndako bandeko na mwa mbali wana liboso mbango azokende nga natali nga bi oyo yo mwa mbali oyo azokende noki boye anga yiba nga biloko wana me biloko yango mpe oyiba ezaka bamai wana ezaka bamai 4 paquet ya mai na kadi aoyiba su nini nandimi te kaka oyiba bo pourkui azokende mbango boye soki aza presse fala tika me nando olobaka nga monga biseke nzambe moto atindeli nga mwana mobali oyo soki eza nzambe moto atindi ye ide te ke akozala ange wana ida ange ezalaki te nazali na ide kaka nzambe moto atouche motema na ye mpo aede nga mpo nazonga mbango na ndako mpo alobaki ke ekosunga yo mpo obima awa noki ozomona nga biseke kozala nzambe moto akomi kosala amemi nga vitesse bandeko na nga toye azoya ye liboso nga nsima ye liboso so akomika na kwe moko atali nga na bine oke tout droit si tokomi wana na beleli ye na bine kuna kota ndako eza wana atelemi wana atuni nga lobi na matise na escalier ou bien ascenseur na yo eza bien nga na bi ascenseur na nge ezosala abi oke na okotila ngo na ascenseur biso wana tokoti na eti na ascenseur akoti te akotiseli nga na lobi na kotiseli yo apo okoma noki na ndako leka lobi su bongo na susu mkinga bi fo ya mwa mbalo eza nzambe moto atindi ye
mbala moko nga na bandaki koloba na otala na omontre te na confirme ke nzambe moto atindi ye soki namoni ke nakomi na ndako avant 21h nde na confirme ke nzambe moto atindi mwana mobali oyo nde bandeko na nga naye komona lere akei na banda obanga kotala aire nga bino otala ka aire le na okóma na ndako le ka ascenseur ekangami natali aire boye 20h48 de 21h-12 na yoki nzoto malili mbala mona bimisi kati na nga ke eza ange ascenseur ese ekangami moye nalanda ye eza te nga na binzambe na nga oyo eza angelue yango mpona ye eza lokwa bapona biso te mpona ye eza ya mwindu ya kitoko nzambe eza ange na regrete fai nalanda ye natala soki alinga kolimwa nde bandeko na nga esika le toye na ye na matimba onka na ndako na esi papa dide tokota na lini tosala priere do nzambe alingi tosala priere o bandeko na nga jour tosalaka priere ezalaki le 5 avril oyo tosalaki priere na 21h tosali priere na 21h mpe nayebisi bato ke okau na minuit eleki te na 21h priere 21h yango nde na minuit na meka boye YouTube boye donc naye comprendre ke nzambe ayebaki ke basi bamanipule mpo na minuit okoka kokota na nini te bokoka kosala priere na minuit te nzambe ayebaki na minuit esimba te posi basali makambo na bango mpo bokoka kokota na minuit te nzambe na bolingo na ye yango asalaki ke soki torataki lisusu oyo ya 21h wana do le 5 wana na butu tongai tozala na priere moko te tongai tozala na priere te ozomona do esika nayaki comprendre nga bia ya nzambe atindaki ange mbangu tomata priere ya 21h torata yango te po ayebaki ke minuit eza déjà manipulé minuit déjà si basali monde ya ténèbre esi esali na minuit tozala na priere te nzambe akanga bango na mitango na bango atiki bango bongo me asali ke biso tozala na priere na 21h yango moni priere na 21h yango mpe nayebisaki bino ke okau na minuit tokoki kokota priere te priere obobondela nango mpe na minuit tokoki kokota priere te tokoki kokota priere te nde esika nayaki kotia priere wana kaka esalaki bongo nde na comprendre priere oyo natiaki na minuit wana ezalaki priere biso tosalaki na minuit nde esika na regisaki onko aregise ezalaki na ligne te na regisaki onko aregise naye kotiango na retard natiaki onko na retard mpo esunga baoyo bato États-Unis bato oyo minuit ekoya après bato ya Londres mpo esunga bango wana bato ebeye mpe bamonaki yango te ifoma nasalaki bongo en tout cas témoignage na nga yango nayeli bino mpona kolakisa kaka ke nzambe aza na biso na mai oyo ya mapamboli mutu konéglige mai ya mapamboli te konéglige mai ya mapamboli te naza deya na batémoignage awa na deya na batémoignage me na kotiango te so nzambe alingi totiango peut-être miko ezoya batémoignage ezali deja nzambe azosala deja na mai oyo ya mapamboli nzambe aza malamu yango wana kaka na ninge na motive bino na mai oyo mapamboli bonéglige yango te bosalela yango eza bien makasi nde nalobaki oza na baproblème mosusu okoki kopirige mpe yango kosangisa na mai mosusu te kosangisa te na mai mosusu fo komela yango kaka ya pamba nzambe oyo eza mai ya mapamboli te mai mapamboli eza bien eza na chambre tobombi yango bien na chambre foma mai mapamboli tiango esika pe ya bien kotika yango kaka bongo te mpo kosutuka moko mosusu bameleli oyo yango tozala moko mosusu na bayela ndeko moma ya kamba Sœur Angèle bayelaka ye mai ya kamba mwana moko ayebaka te azwa mai wana mela katikati Sœur Angèle alinga olela ti azwi mai ya kamba yango mai oyo ya kamba ndeni ekomi boye bameli ongami na meli yango Sœur Angèle alinga alela mai ya kamba mai ya kamba bamela yango mpenza ezalaki boye mai ya kamba ezali mesure oyo bameli mpenza ti katikati
katikati ya mai ya kamba bamelango ozomona talaka eloko toitilizaka muke siko moto ayebi na ye te ameli yango mbala moko bongo sans prière se eloko donc ezala mayele mpo ezala te ke mai bamelo yango bongo ngambo mpe natiaka mai ya mapamboli ezalaka kosala kira mai ya mapamboli omoni sikoyo mai ya mapamboli mpe folongolaka yango eloko mai ya mapamboli eloko oyo chasse oyo fo kolongolaka yango etikalaka avidi bongo ezalaka na cuisine nayebaka te ke moto akomona ke eloko mai papier oyo eza te moto amela yango nandosala yango kiri na omela ntongo pokwa nde mutu nayamba mopa amona ndako mai amonaka ya omela yango bamai mosusu ezali ameli mai nata mai mapamboli ko moke boyo te ngam namelaki oyo nayebaki te kabi eza mai ya mapamboli na ndolelanga binzambela mai ya mapamboli ekengaka boye lisisa vule eza no natikala ekaso na 3000 milangi ya pamba soki 3 lisisa vule acomprendre te nini kabi eza mai ya mapamboli boyeboye do fo kobatela yango vraimen makasi fo kobatela yango vraimen makasi yo mo mpe folongola eloko mpo yo mo mpe kolongola chasse oyo yo moso kati na mbeli ekatana nango kati na sizo to na mbeli yo mo mpo koyi kobosana osali donasaki video oyo bandeko na nga mpona kaka koloba na bino ke mutu nyonso ozomela mai ya mapamboli osalela mai ya mapamboli nga mama Deli nazobondela mpona bino nazobondela vraimen nazoba nzambe mutu nyonso oyo azomela mai ya mapamboli aza mai ya mapamboli papa nguya no ezala kati na mai wana esala miracle mema miracle na bavie ya bato epuis zala na kondima ke miracle koya na nzela mai oyo na nkombo na Yesu mpe na nguya tata kimbangu miracle koya na bomoi na yo nzambe aza na yo bozala malamu nzambe amona bino natiki bino nzambe amona moko na moko kimia na Yesu Masiya ezala na bino amen. Elo na ngana loba témoignage ya mibale na bosana témoignage ya mibale na mai oyo opona ka ko motiver nzamba alobaki na ngai alobi nalobaki onkutu mukwa na église me bato ebele bosambela na biso te donc me bosaki pe mamba mai kwa mapamboli ona na koton awa témoignage ya mibale ezali ke mukolo ya nzamba alobaki na nga ya malamu alobi na kana litoyi boye alobi na nga ya malamu ezali ke na bato oyo balingi bakufa dans quelques minutes bakufi lisusu te ya malamu mingi eza pe bongo donc tala kaka à travers mai oyo mapamboli bato balingi bakufa dans quelques minutes bakufi lisusu te ozomona donc nge lobake ezolongola liwa na bato balingi bakufa dans quelques minutes bakufi lisusu te bongo biso bato tonge tokufa dans une semaine ekolongwa liwa ezolongwa ozomona do yango ezolakisa ke nzambe aza na biso na mai ya mapamboli oyo bandeko na nga nzambe aza na biso na mai ya mapamboli lelo tolobi na lote mpe ndoto tozalaki bato ebele biso tozalaki mpe na bamai na biso tozalaki mpe na bamai na biso boelekaki ekokaki koleka nga siko naopesa mitindo ke bomela mai do ezalaki so événement moko esalamaki na mai wana bato baza na ona bibomela mai so na bibomela mai bato nyonso bazwi bafongoli bameli mai do nayebi te so elakisi nini en tout cas namonaki ona ndoto na ngai do tozaka na makamba mai do nzambe aza na biso nzambe amona moko na moko na pamboli nzambe mpona yo ndeko oyo okotaki mabondeli oyo na biso nzambe amona bino nzambe azala na bino tozala mabondeli mosusu tobanda na mai do nzambe azala na biso tokopiblia ndenge tokosala ndenge tokomemela yango nzambe amona moko na moko nzambe amona bino na video oyo nasali kimia na Yesu Masiya ezala na moko na moko na bongama mpona sala makambo mosusu mele na ye ana bite nalobelaka likama mai ya mapamboli na motive bato na mai ya mapamboli boke nzambe so asungi na osala video oyo na ngai nasala nolobela likambo ya nolobela nka na video yango nzambe amona bino kimia na Yesu Masiya ezala na moko na moko amen.